omoni mwana azaki libanda aza libanda me motuka moko euti nango na euti musika euti na mbinza aye abengi mwana yaka mwana banda tongo aye alelo kote mwana ya neva ya mobali akoti siye na kati ya motuka ayebisi na kopeso $10 papa munene azo conduire nini jeep abimisi nzoto ne ya mobali ayebisi mwana ya mobali ke oyebi acte oyo lingi salama. Vous savez, na mboka na biso tozala na système moko soki papa akufi eza normal. Soki mama ye kokufa bino surtout boza mike bakomi ko suspecter bino. Bokomi bandoki. Mais tango kokende pa muto azwi bino ezala noko eza tata mwasi. C'est là que vous commencez à être des sorciers. Injustice et bandi wana. C'est difficile. Yozo jijenga parce que nazo senga mais oyebite o ekomelanga. Mineral Skin, mes amis. Donc, en fait, on a assez là, il y a ça, c'est hydroquinone. Mais on livre et on t'a Suisse, mais ils ont une ambassadrice en France, beaucoup contacté. Les numéros, ils ont assez sur la construction, c'est l'amour, on a pour la teinture, ils ont la bien. Et donc, on leur abatage, bouton, tout ça. Donc, Mineral Skin. Donc, pour le moment, c'est les meilleurs, quoi. Et ma foutre, moi, on a soleil qui toko et puis on est très à l'aise. Et surtout, sur Batamou, on conseille Mineral String. C'est fort, c'est trop fort, sans hydroquinone. Ou bien un numéro dans la C, et ambassadrice dans l'eau. Bon, aux alentours, donc il faut bien parler partout au la livraison. Avec ça, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de chocs. Mais ensemble, Mineral Skin. Bandeko Boulingarabi moi, Yalibino Mineral Skin. Mafuta oyo yango ezokisite na ndenge na zabo naza pe na crème nango pour na visage nanga naza pe na savon nango naza pe na sirop nango donc potano tembe arate parce que tien nanga bebaki na poto donc solution nanga yango eza sans hydroquinone eza crème moko ezowita na Suisse tango yé soki olingi omeka contacter biso ozo mafuta oyo esalami ni na Congo ni na États-Unis eza mafuta oyo esama na mboka ya Suisse. Mineral Skin soki omeki yango tien na yo mpo na yo ekozonga normal eza mpe na prix moko na talo moke vraiment boconsome yango bopesanga raison bokóma na te moko kitoko ndenge ya ngai mpe ezongi na yo mpe ezonga kaka bo. Allez, ciao, merci. Ngote mingi na mabota na bino bozota la biso grâce ya 3W Solo la vérité. Solo la vérité ezali site ya munene oyo epesaka bino batolite presque nyonso ya kati ya mokili. Tolini topesa grand merci na manager international oyo adirigaka makambo nanga na privé na oyo bino momonaka boyebaka ye te komona ye Francis Yembe ya mona na télévision te mais ye asalaka nyonso po musala esama kitoko ntango olulaka nga boye David Bombele ye mutu agéraka presque tout Francis Yembe place ozali. Bonsoir. Alors topesi babone na biso merci na musala kitoko bozo partager presque ba vidéo toni topesa lisusu merci na bat nyonso batalaka biso mais yoyo osabone nanu te meka kosabone na Solo la vérité. Oyebi ke poko ya lelo nazana histoire moko ekozana émotion ekobana na ngai journaliste na ba réalisateur na ba cameraman na pesa grand merci na Vince David Kapala réalisateur oyo azo diriger plus de 5 caméras du coup automatique na makambo oyo azo sala. Émission lelo ekozala ya pasi pe mawa mais tomeka ko supporter yango na kati ya poto nde toya mikili ya poto biso nyonso bana bato minene na Kisasa. Biso nyonso ba parents na biso babonga. Biso nyonso totanga na ba campus, totanga na ba gombe, toza bato mbongo, tovana na ba commune ya bien, na ba quartier ya bien. Mais lelo mutu moko ami ndimi ami kitisi aya koleka na plateau na biso pona kobeta biso histoire ya vie na ye. Azalaki Fazer. Bon moni ke sali bino passe. Comment on t'a dit mazaki Fazer na Congo? Na poto batinyo so bakoma ba grand prêtre. Mais il y a ndimi en tant que Fazer. Tant on ba Fazer, ça veut dire tolo ba shege. Shege et l'accinde botambola ka to mona ba gars du nord, batbala ba libanda partout on a tout. Azalaki muto abana ola libanda. Vina libanda. Tanga na yo tola na ndako ya ba parents ou bien na ndako no futelaka ye asa Fazer.
mais toyeba pona ni babengana ki koza fazer shege eyaka ndenge nini ndeni bakuma shege ndeni bakuma fazer. David Kapala Vince memanga vers invité na ngai. Papa bonsoir. Bonsoir papa. Bato bazotala biso bakoki kobengo na kombo nani? Kombo na ngai Cherindeke. Babenga kanga souvent papa Cherindeke. Papa Cherindeke. Oui. Nga na sepela lio na benga yo papa Cherindeke. Ndenge bato babenga kayo. D'accord. Osaki fazer avant ya poto? Avant na ya poto nazalaki fazer comme ba fazer nyonso au tout monde na ville à Kinshasa. Et c'est très difficile. Très difficile. Ndenge utu koloba sikoyo ke ekozana d'émotion, c'est vrai. Ba histoire ya vie ya bato papa. Soki ba ebisio to koki koyeba te. Effectivement nazalaki fazer. Donc fazer nde to benga shege. Shege ba mususu pe po ba bongisa ngo bie balobaka afa de la rue alors que toyebi que la rue ne peut pas enfanter un enfant. Donc balobaka ngo pe bongo na bato mayele na bato to sambelaka balobaka enfant de la rue mais toyebi biso na bango que la rue ne peut pas enfanter. Voilà. Est-ce que eza soni pona yo esala ke onde nini pona ozo invitation oya oleka na plateau na biso ya solo la vérité na émission Greco ezo salo soni te kovanda boyeke na vandi na fazer moto alala libana na bagombe na ba beach na ba port ya na ba baramoto pa na ba kitambo partout ezo salo soni te. Ben justement eza fierté eza témoignage à monene papa. Toyeba ndeni ke nzamba salaka. Nzamba kofundaka toujours bato. Yango lelo na mituna na yo na oya ko sembolela bato ba yoka ke bato nyonso bana nyonso balalaka libanda na ville ya Kinshasa même na République démocratique du Congo mobimba o babengaka bango ba shege ba enfant de la rue ba sorcier moko na bango yeyo azoloba deva bango que nzamba lokoti a localisé quelque part a commissie awa na Paris avant d'ici place yo avant di o. OK. Osali musala na combien de temps kola libanda? Kovanda libanda ça fait 5 ans. 5 ans. Oui, au Vanda Kalibanda, osa vraiment abandonné, délaissé de tout le monde. Et puis les autres traités on a tous les mots. Na butuana papa il faut yeba ke butu za makambo belé. Bana auto le kaba on a balabala. Makambo za ebelé na butu. Soki na ebisio ke papa journaliste. Tokene matanga. Comme okité na ndaku na yo, ke matanga oloba ah na lali biete likolo akiti ozonga mbango oke kolala. Mais siko tuna biso to lala ka libanda. Oyebi ke lobe olala ka libanda olala libanda tous les jours, baza ebelé. Bolala ka ndenge nini? Qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Yana nayeba nini le kana butu tango biso to le ka ba voiture ba mituka ba fancy yembe toke kota biso banda kuna bino. Biso to tika bino libanda na balaba. Libanda ba bar, libanda ba restaurant, na se ba pont, na ba gombe, na se wana na ba immeuble mo ici là te. Nino bino bokuta na kata butu. Na butu papa makambo eza ebele. Ebele okokuta pe ba kulutu mususu oyo ba bima pe libanda lokola yo mais bango ba melaka ba biloko ya makasi bango ba salaka makambo mususu oyo eza vraiment pas bien mais il faut ba blayer bino bato boyesika. Faut ko beta yo ou bien ko tinda yo okende ko yiba po boya bokabola. Soko boy ba beti yo, soko boy ba zokisi yo. Et pendant que bino bozo le kabiso na ba bus, bozo le kabiso na ba mituka na bino, biso to lala na se ya ba pont, na butu to lala même pas. Parce que na moinde presque nde to lala po na butu ko lala te. Mbula, makambo ebele le kaka na butu. Ba ko ya pe ko utiliser bino. Nazana ba témoignage même ngakutu gloire à Dieu Nzambe a épargné nango mais nazana bana oyo na kati na orphelinat nanga ba utiliser bango avec des témoignages voire même des vidéos. Ah ouais? Oui. Au moins moi azaki libanda azali banda mais motuka moko euti nango na euti musika euti na mbinza ayi abengi mwana yaka mwana banda tongo aye alelo côté mwana ya neva ya mobali akoti siye na kati ya motuka ayebisi na kopeso $10 papa munene azo conduire nini jeep abimisi nzoto ne ya mobali ayebisi mwana ya mobali ke oyebi acte oyo lingi salama
alongoli nini na kati ya mwana wana nyonso na parce que mwana na lala kalibanda nanya otuna ye mwana comme aza na besoin mbongo asali ba acte wana epa ya papa mukolo azwi nini qu'est-ce qui s'est passé là naza na bango yo bima na âge nini ngana bima na ba 12 ans 12 ans nini ekoma ye po babengano na ndako koma fazer après la mort de mon père et de ma mère vous savez histoire oyo nazoloba eza pasi c'est justement oyo esalinga fort ce qui me rend fort aujourd'hui pour na se battre pour na bana bitiki o balala la libanda ça me rend fort aujourd'hui ya kozwa bango vous savez na mboka na biso tozala na système moko soki papa akufi eza normal soki mama ye kokufa bino surtout boza mike mike bakomi kosispete bino bokomi bandoki nanu ntango ebembe ezali boza bandoki te bandeko na bino bazolela yeye akufi atikeli biso charge mais ntango kokende pa ya moto azwi bino ezala noko eza tata mwasi c'est là que vous commencez à être des sorciers injustice ebandi wana bana ne bazotanga bino bozotanga te bana ne baliaka bien bino bozolia bien te papa David c'est très difficile d'être un orphelin à cet âge-là et c'est le cas de beaucoup des enfants de la ville de Kinshasa o bazana katina orphelinat nanga oyo na salisa na les enfants du cœur c'est mon témoignage c'est ma vie je vous dis c'est très 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 difficile papa je ne souhaiterais jamais à aucune personne dépasser cette vie-là, d'être orphelin. Kolia libanda ezaka ya kosenga. Ya kosenga ndenge balobaka yango ebele ya bato même na biso basali na nzambe po lelo na koyebi biso peke na koma mosali na nzambe. Na basali na nzambe bazoleka oyo aza ndoki. Mais la réalité vous ne savez pas. Boyebi te papa. C'est difficile. Yozo jijenga parce que nazo senga mais oyebi te oye komelanga. Nga na uti koyamba mwana moko il y a 3 jours. 3 jours papa. Azake pa noko na ye. Nazana ba image na kopesa ndenge mwana zolela. De même histoire onga na leka nango. Noko bavandi na studio. Moi c'est noko muto atekaka. Bozo mwana papa akufi mama akufi. Toboko la ye akenda ape classe. Et comme quand maman lobby, moi ça non quoi lobby, ba fina qui est kingo, ake pas prophète à lobby zaye. Bobenga nae. Nga zana bano ba kufa. Nga na kunda bana papa. Na zana ba vidéo na kopesa yo. Yo ozaki ndoki. Kozala ndoki eza vraiment eza mawana pasi mingi. Famille na yo, pourquoi bakanga ki ndoki po babenga? Bako kanga ndoki, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les charges onde ko na bango atikeli bango papa. Parce que bozo lingate, bozo kokate ko supporter nga na moment onde ko na bino atikinge pa na bino. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Na bane belé otomona na ville à Kinshasa. Lelo ondoki. Moi 10 francs ne peut combien lengi. Moi no alala ki libanda. Yango Bible lobi excusez ngande na okoma na lobaka makamwa ma Bible. La Bible dit la pierre qui a été rejetée, c'est cette pierre là qui est devenue le principal de l'angle. Eza pasi papa. Kosa la fazer ndenge bato azota la biso bolimbisanga vraiment na réalisation ya Vince David Kapala émission on osala ngo avec ba émotion ebele parce que bon comprendre biso parce que koyoka ndeko ay témoignage boy na place ya laksa bilamba na place ya lobake ala la kabie po TikTok ya wanga na linga TikTok te po munyo sa TikTok ana mbongo ba finyo so batambongo ba bunga ba gaso manga mebele mais comment na mutu azala ki fazer auto le kaba on a victoire ba fazer wana ta ba fazer wana fazer aibi mutu téléphone andi malelo to zana fazer na Paris to sa émission na Saint-Denis na kata Paris fazer ayo le kana émission eza d'abord nzambi mutu toucher mutema na epo bisoto yamba to koza batali boso yomoko na ta oyo sa ki fazer bobona vanda wapi nata oyo to sa ki fazer kitambo en fait bozo kende na ba place oyo bomoni ke boibola la kaka bosengi place bute ko kumela bino to la le on a po ya
poya par exemple na poya makelele oyo relia bandal na kitambo na se wana place batekaka bazelo bolali wana et puis bokoya kolala na heure nini après avoir kosengaka kotambolaka 3 heures du matin boye bolala ti 10 heures bolamuki boyebi te bokolia nini. Et c'est la vie de Fazer, papa. Lelo, on a marié? Lelo, on a marié, père de 3 enfants. Yo, Fazer est à Moutapasi. Moutoumou, on comme on a vu la Kishasa. Moutoumou, Fazer, rien à voir. Fazer, vous voyez, ça a Fazer. Les autres aussi émissions à Paris. Et les autres comme Sabatou. Comment yo cause à Fazer? On s'est retrouvé à Paris, on s'est retrouvé à Paris. J'ai béni vraiment l'Éternel. Na linga moi place sur mingi question opposée wana. N'engna lobaki Dieu de la localisation divine azalaka solo. Nzamba localisera bato papa. Omoni na koza Fazer kaka période moko il faut na kina moi témoignage pour bato ba comprendre. Tangolo ba Fazer o taka pe shege. Shege ngalinga penda ba kombo na te pona nini. Ce sont des noms oyo bino bolobaka ngalinga ngote. Enfant de la rue Shege Fazer na linga ngote. Eza bato oyo ba se déchargeaka. Na charge moko bonde ba pesaka ba kombo wana. Papa na ebisio tout à l'heure que naza na orphelinat na zwa bana wana bino bobenga ka ba Shege baza 30 na nyokwa makana bango bonda kwa na futela kango. Na nyokwa makana niveau mukete. Pourquoi au sala choix que yoza ki Fazer au féminin na opi bana opi fouva zaka ba Fazer ozo bango po bano boko la bango. Ozaka obligé? J'étais obligé dans le sens où je voulais combattre en fait na linga ki na combattre phénomène wana. Okoza oromona ba vidéo oyo okotia okomona ndenge na combattre nga na combattre phénomène obino benga ka Fazer na affaire de la rue na ndenge nyonso. Na bitandomike na lekaka na comme na teya kana kenda même na ba bus koteya pona yebisa batu même na ba Facebook na ba nibe place partout na lobela ka batu na masse que soki boza na ba orphelin bo traiter bango te ke baza ba orphelin ba ndoki botika makambo yo yango moni toza na ba orphelin ba Shege lelo ba kulu nezokola po anini papa. Une grande partie ce n'est pas parce que les gens là ils veulent être des kuluna. Mais ce sont des gens qui ont été maltraités, souffrance. Il y a des familles na bango comme ici bango bongo. Mutamema yo poto nani po yo za ino Fazer hein? Mutamema nga poto eza noko nanga comme on a vu Sandeke na salon. Noko na yo aza famille maman non? Kota famille maman. Kota famille maman. Siko yo tan bakangi yo ndoki ba bengani yo. Comment noko no na poto ayeba kiteke yo za ndoki ba bengani na famille? Nazana noko moko aza vraiment na ebité. Je n'ai jamais trouvé aussi, d'ailleurs, joyeux anniversaire samedi hier, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il ne croit pas, il sait que, moi je sais que la sorcellerie existe. Mais lui, il voit d'abord le cœur de sa sœur qui est décédée. Abi non, moi na wana, il faut pas l'ouker langaye. Moi na wana, moi na ndeko nangaye, il faut nazwaye. Nasala nyoso. Le comble de tout, à Luka Nyoso, Bengsi Bandeko Nyoso, Moko te Simbaka Ngamoko. Yo muto ya poto. Ngamoko. Do le de to vandi boba to ata biso sur la vérité, Shege na kata poto. Na poto. Do Shege to vandi na plateau. En fond de la rue, Obino Bobengaka, Ndoki Oba to Babengaka, Oba non na ruina kabelete na balabala, ba no bakangaka ba chassa batu. Yeyo, aoloba. Ovandi na tozano na kata poto. Na Paris. OK. Madame Nayo, ayebi histoire na ya vie que yo obanola libana na Congo zaki Shege zaki babenga on Fazer. Papa so ezene loko oyo na ruina bombe la madame na ngate ayebi nyonso na bano na bota. Nazala bango misato. Ba yebi vi nanga. Ba yebi témoignage nanga, ba yebi pe ona sala kalelo tout. Ozana bana combien na orphelinat na yo? Namono tamona wa dossier ça. Nazana bana 30 papa. Oboko la bana 30. Na boko la bana 30 bana o nyonso omoni bazana kati ya orphelinat les enfants du cœur. Oya yo. Oyanga. D'accord. Et puis nyonso nazwa bango na balabala.
Pourquoi bana no nyonso na otala awa bana no nyonso bazaka na kombo na ya mboka parce que baza bana bato magi baza ba fazer yo lokoti bango omemi bango na orphelinat na yo mais baza na kombo na yo pourquoi baza na ndeke tout bana oyo baza na kombo na nga mpona nini toza na histoire ya mwana moko kombo ne Stéphane bato nyonso oyo bayebi le orphelinat les enfants dike bayebi mwana wana ndenge azaki otia be ba image yango okomona mwana wana papa na ye azaki angolais akufa mama na ye congolaise akufa babenga ye ndoki kaka ndenge babengaka biso nyonso to bandoki soki papa na mama bakufi alors babwaka ye commune ya ngaba babengi nga na service social balobi toza na mwana moko bakende na ba orphelinat nyonso balingi ye te parce que azaka mikuwa ya pamba soki omoni image wana yango baolakisa biso epa ya Vince yango baolakisa biso voilà soki omoni image wana ndenge bozotala baimage wana ya mwana wana komone Stéphane azalaki na note azalaki na prénom ya pamba alors ntango toke nazwi mwana wana tokenda na ye na clinique universitaire tokomi kuna badocteur balobi oyeli biso ebembe mpo azalaki mikuwa nayebisi bango aza mikuwa te bobikisa ye nayebika kobika bakomi kombo ntango bakomi kombo ne Stéphane nani alors babi bon kombo na nga ndeke kombo ne ndeke comme azwi kombo wana ndeke bana nyonso tozwaki mpo aza parmi bato bayaki avant le premier na kati ya orphelinat bana nyonso baye babi non biso mpe kombo na biso ka tozwa ya papa comme babengaka nga papa Thierry ndeke ali tozwa kombo ya papa yango mpe bazwa mais en réalité kombo na bango eza bandeke te ovanda na mwana na hôpital wana oti Paris oui ok Kinshasa oui opasaki bata nyonso na mwana na hôpital na mwana wana na hôpital ozomona ke okendaka te olalaka kuna na équipe nanga mobimba ya les enfants du cœur bakendaka lelo na lali 2 jours après mosusu aki alali kaka bongo wana de okomi mwana poto akufaki mwana nga akufi te azali azobela cataracte aza presque azomona te yango ezosenganga lisu mbongo ebele mpo baopere ye est ce que eza na bana mosusu oyo ozwaka wana bayaka otikela wana bakufa mpe na maboko na yo limbisanga mpe na émotion oyo nazolinga naloba papa David nayebi te soki motema ya bato balongola yango ekoma ya nyama il y a exactement 6 mois bayelinga bébé moko bébé wana baye na ye azobela asili bamakila asili nyonso aza na papa te aza na mama te nazaki na Kisasa nazaki na mbongo te eloko te il faut nazonga poto nasali video ezali nazi mwana na keni hôpital nga moko mbangu na komi hôpital bapesi nga il faut basala bo kende kozwa kendo somba makila na clinique Bondeko oya nango na ke kuna makila eza te na zongi mbangu na place ifaye batie makila bayebisi nga comme makila eza te mwana oyo nga nayesi bango bon nga nazaka plus bozwa makila na nga botia mwana oyo akufa te naza na video babendi nga makila batie mwana babenda ya mibale mwana sali barenvoi balobi no tokotia tokokontinue lobi na butu nazwi mwana nake na ye parce que nazaki na séminaire na moma wana nake kosengaka mbongo nabeti meme na l'église personne ne m'a donné et pas ya bapasteur wana yo vanda na poto navandaka na poto nazopambola nzambe na au moins parmi les faux il y a toujours les vrais c'est difficile nazana pasteur nabiso il y a le germe de l'Éternel l'apôtre Jephté Kifa abisinga papa Thierry na bengie na poto on peut faire quelque chose na moment nazaki nazoteya mwana nakufi na kati ya orphelinat parce que nazongaki na kati ya orphelinat bébé wana alors que nasali 2 jours na mwana wana
nazo ke senga kambongo personne ne m'a donné mwana na kufelinga na kati orphelina naza na video bozo mona wana ndenge nazwiye bana nanga bazaki traumatisé bango nyonso na orphelina bazolela bakanisi baboti na bango bakufa papa David mbongo eosomba liwa te mbongo ezeloko moko voilà oganya nini na charge wana nyonso wana na charge oyo eza charge moko nzambe mutu a permettre que ezala bongo pourquoi parce qu'il fallait na leka wana po na comprendre bato ebele basalaka ba orphelin na ville ya Kinshasa ba orphelin ezebele papa mais so tuni ba propriétaire ya ba orphelinat na bayebi pourquoi basala ngo mais moi j'ai créé l'orphelinat les enfants du cœur par rapport à mon témoignage personnel par rapport au vécu. Je ne voudrais jamais voir des enfants dans la rue. Malheureusement, je suis incapable. Incapable. Olobi bana baza combien? 30. Ozana 30 bana. Oui. Il y a basina mibali. Il y a basina mibali. Il y a ba âge nini. Babandi na 3 ans jusqu'à 14 ans. Pourquoi ba parents nango ba boka bana mike bongo? Ezana bana mususu ba abandonné bango ko abandonné. D'accord. Papa azali, maman kufa, moi si a papa lingi était, ngaza na mwana moko papa. Na saluer place eza Fabrice. Na kendaka na ndenge na teaka na villa Kinshasa pona makama bana bitike. Mwana senginga mbongo. Na ropwe ya lemba na super. Super. Mwana landinga. Na moni mwana ya muke 5 ans. Salité. Baboti no bazawapi. Papa azali babengananga. Ça fait 3 mois na lalaka awa. Eza wapi eza musika te na keti na ndaku. Na koti papa na ya vandi mama akufa. Nabi mwana aya kosa nini? Nabi mengai na lingi nazongisa ye na ndaku. Nabi no kendo négocier na mwasi nanga avake na zwaye. Mais mwana moko aboti po mama ya mwana na akufa. Mwasi aboyi alobi na lingi te. Mwana na lingi ete. Mais yeba bengi ndoki te mais balingi ete. Papa alobi na ozwa ete. Nabi sayelanga mukanda. Asayelanga mukanda na kena ona commune. Abandon. Atika mwana ngo akolaka azale na kati orphelinat les enfants de parmi mes 30 enfants orphelins. Yo tango kenda Kinshasa ulala wapi? Ngata on kenda Kinshasa na lalaka na kati orphelinat. Na bana basheki. Oui. Na winala na kati en fait na zwaka place flat. Mais en même temps na lalaka na orphelinat. Okay. Eza mawa bato bozotala biso bo comprendre biso fuma kama boye lekaka tokoza kana makambo ya ba pression musique politique bakaya bano nyonso balala libanda tokanga bandoki ba misusu pe baza bandoki te ndeko na biso bomona na plateau tovandi na ye bakangaki ye ndoki na famille na ye po papa mama bakufi bato batikalaki na ye na famille babengani ye babia za ndoki mais ndoki yango lelo tozane na Paris ayaki na butu ou bien na moi po ye bakangaki ndoki aola na Kitambo ala na Kitambo partout ville mo Kinshasa na ya lala o to benga bashegi au militro na via libanda aliaka libanda senga libanda sokola paraza babiloko ya marque wana alors lelo yo koma mwana poto bandeko na yo wana o bakanga yo ndoki bandeko nyonso babengana yo koma shegi tango kenda Kinshasa okutana na bango Bien sûr nakutana na bango baloba nini bakoloba nini papa nga lelo nzambe a localiser nga nzambe mutu a permettre que noko na nga memanga na poto okangela bango kanda jamais bosololaka bien sûr je parlais bien avec eux par la grâce de Dieu d'ailleurs bapambola kakolo bakoma pe koyebisa bato ke bonyokolaka bana bitike te et comme témoignage charge oza nango ya bana 30 donc nga na omona charge te po toko kobengaka mutu moko tosalika annonce ke pesanga na papier liste ya bana yango yo ovanda ndako
awa na poto oza na États-Unis oza na Afrique du Sud oza na Canada oza na Paris oza la mwasi oza mobali soko sungi eta bana oyo kaka ata na 20 euros ou bien na 100 euros nzamba okanisa yo parce que bano bana ba parente ndeko aza na soutiete ye azaki fazer pasio esaliye akomi poto amizongika na vie oyo azalaki na mpa sunga po ye ayebi pasi na bango donc ça veut dire mozu ya pasi ayebaka pasi ya baninga biso nyonso tokotaka baboite tokota ba restaurant tozosomba bilamba ya cher ndeko tosunga ndeko oyo pa bokola bano 30 nzamba kokanisa yo okotaka boite na 1000 euros esili ozongi na 4 na 8 okokufa pe bongo nzamba yokele o mawate mais kokanisa bano ata na 100 euros 50 euros nzamba obakisa 1 plus na mabe oyo salaka voilà to mutu moko etouché de motema na ye bobenga na numéro eza wana na opesa bino papa problème ozala te tokosunga bano bazaka 30 ya pamba alors place bana na bazozala sikoyo na ville ya Kinshasa baza na ndako na yo be na lopango na yo baza na ndako oyo na tofutelaka bango ntango nalobi tofutelaka c'est-à-dire mama moko mibale misato oyo kaka na etando eke ntango nalekaka nabengaka bango bandeko ya motema malamu les mamas de bon cœur les papas de bon cœur oyo akoki kosunga futaka yango 420 euros 420 euros c'est rien mutu moko akopesa pe 5000 bon idée na eza nini so tokutani sikoyo mutu moko azotala biso alingi a tout ami donc mutu abone tout sami na message oyo mutu moko alingi asoma mwa tere moko boye naki mpasa ou bien aza nango abike na lingi apata lelo lupangu nanga babongisa yango kitoko bano babanolala papa eloko na bundi nango ça fait 2 ans nazoluka babandaki kotekela nga mabele ya 3000 $. Oyo tokoki totonga po tozwa bana po susi na nge eza bana nga eloko oyo na yebisa nzambe avo benga nga sunga ke totongela bana oyo nakenda pe nasali nyonso bapapi nyonso naza na ngao omoni maquette oyo papa naza na maquette oyo awa tokoki tokotisa ta 250 enfants orphelins bana bashege oyo bino bobengaka kombo bashege ne na émission nga nalingaka kombo wana te nasalaki yango déjà maquette oyo moni bo mais tozoluka hectare ata ya 3000 $, ata na pasa kuna mais naleki na baetando eke nabeleli ndenge nyonso awa mutu da mona ene déjà bamona kuta ebele dende tosola bodea bamona ni gloire à Dieu baobenga yo oki ozwi terrain batongeli yo pe makambo tu bato basala bango na bambongo basala nango eloko te baolialia bambongo partout wana alors bientôt olobaki ke ozoke Kinshasa nazoke Kinshasa ok quand nazoke les 30 oui voilà bana na baza bana mike na poto oyo balinga bajouer babiloko so mutu mwa alinga mona na mwa jouer mwa poupée mwa elo mwa muke akosa nde nipo oyo ozwa ngo akoki kocontacte nga akoki contacte nga surtout il faut yeba ke bana nyonso place olobi te bana nyonso ya les enfants dike o nazwaka bango na balabala po bana mosusu nazwi bango na balabala bayebi même pas kokomata bayebi te je me suis bâti po bayeba bango nyonso batangaka na mbongo nani heureusement pour nous toza na ngolu ya kozwa gratuité mais na gratuité wana tous les jours basenga bambongo mais nzambe na mawa na ye asunga kaka po bakende classe baliaka bango 30 wana baliaka 30 $ par jour chaque jour naza obligé na se battre po balia na minute onde nazo yebisa yo naza na mwana moko histoire na yebite so na yebisio nango okomona video na ye mwana wana balokote na balabala kolokota papa bakene kotiki na kati ya orphelinat mwana ngo azaki bébé akoli na orphelinat moko na matete orphelinat na mokolo nango akufi tango akufi noko atikali na orphelinat azokoka kobokola bana te après un moment donné alobi no bana nyonso babima mwana wana ya muke aza na 8 ans abimi na kati ya orphelinat tango aye na po ya matete na butu baviole ye na 5 personnes. Mona muke. Ya muke, bon nango. Mona âge. Ya 8 ans. 5 personnes. Nde nazo biso sikoyo. Mwana naza na hôpital. Nga mutu na memi na hôpital.
ba violer ye ba ye na ye ba violer ye ba ye kotika ye tant sikoyo non ba kenene pas papa cheringa papa cheri na moni mwana na tali mwana nzoto ya mwasi soki na lakisi yo kotala te. Mais comment moi 5 ans? Mwana ya 8 ans. 8 ans. Moi 8 ans. Ba violer pas ya ba 5 kuluna. 5. Oh bino bobengaka oui. Na butu 5. C'est méchant. Excusez-moi. Désolé. En tout cas, yon découvert na poto, ozo sepela, banano bazo kende ba classe, bazo lia bazo mela, ozana bilamba ya kala. Benga na numéro oyo, numéro wana s'afficher za numéro na ngai. Bo benga bo pesa bilamba bana bino nyonso ya kala. Bilamba nyonso bo salela kate bana basala ya suite. Ba jouer bana na bino. Ba basket bilamba bana na bino, mama papa benga. Au foot à transporter, toko se déplacer na papa. Toko ya wana, toko zwa bilamba bana bino po bana na bazana besoin ya bilamba na ba jouer na ba nini. Yo za na terrain, ozana lupango mo boy quelque part. Oko sala pe don to tongi wana. Alors, makambo nyonso. Pourquoi okendaka na gouvernement congolais? Très bonne question na bandai causer la place au papa. Merci. Soko ke na ministère des affaires sociales ba yebi papa Thierry. Papa, natambolaka, même na RTNC na leka. Pour nini, na conscientiser d'abord notre peuple que bana o bozo benga bango ba chege. Bozo benga bango ba enfant de la rue. Non. Ils ne sont pas comme ça. Moi, je fus ce que vous appelez là. Mais je n'ai jamais été sorcier, non. Dans les cas d'affaires sociales, na côté c'est combien de fois babenga ngo sivation. Ana poto to benga ngo ba sivation. Naza na association les enfants du cœur. Naza na mikanda. Nyoso naza na ngo papa. So lingi na olaki sao. Même awa légal, awa kuna pe légal. J'ai tout. Na sengi sivation awa nano na France. 4 fois. Ça a été rejeté. Na kekuna na Kinshasa, na affaires sociales. Soko kekuna tunika les enfants du cœur, papa Thierry Ndeke. Na cotisation, c'est combien de fois ça a été rejeté? Mon côté a payé 1 euro. On se bat avec les mamans du cœur, les papas du cœur. Oh, qui va monaki non. Papa Thierry, na monaki vidéo ne zwata $10. Nga kenda okunda mwana wana na pasi papa. Na pasi. Na kunda pisha. Olinga betelo lisolo pisha. Bato bele ba yebi. Bato wata la biso. Nga na kenda kozwa mwana moko na kutabu nazo kende bopo nga na tambola na makolo. Nga zanga na motuka te na kisasa. Même awa na zanga na motuka te. Moi je n'ai jamais vécu une vie luxueuse dans ma vie. Et je n'ai pas envie parce que je vois comment les enfants souffrent. Donc vie nous a douleur na douleur. Douleur na douleur tant na mona bano ba obonga te. Papa ngala la na kokola la te lelo même na téléphone na so na la kiso ba papa lelo siko to lia nini lelo to lia nini na sala mwana ana ona ebisio ke ba viola kié apara no tolo ba ke nzoto ne ya moi c'est panzani aza siko na hôpital na compte nanga. C'est difficile papa, c'est très difficile makambo ezolekana. Donc ozoyeba ke omona ke ba osafu bato bazotana makambo élection bazotana makambo église ezotana makambo ya kofuta ba salle basomba ba nini, qui va regarder la souffrance des enfants? Personne ne regardera ça. Yona na lokota yo tango zai fazer na lokota yo nga mutu alokota ngate noko na nga mutu akenda ko tinda mutu po baya kolukanga. Baluka bazwa wapi? Bazwanga na kitambo. Ola ka libanda. Oui. Ba biso ke ndoko nazo luka na poto. Oui. Après a tinga place moko et puis après à préparer yango sali ke naza o naza lelo. Oui, moi na poto. Oui. Ouais. Ça passe. Ngabma ça passe ma ko mona boy. En fait, ni ne sala so komi na Kinshasa oteya na babis, mais avant oteya yomoko bimesa na mbongo na otuni biso ezo kende wapi? O 207 kende wapi? O ke victoire. Combien de personnes à 4? O 32 ou 34. Otuni receveur. Combien? Receveur a eu prix que
25 000 40 000 pour na bato nyonso nini esalaka ke yo olingi okota na biso te ya en même temps yo moko mpe lisusu ofute bato nyonso ya bisi transport ezalaka mpona kokonscientize bato ke mosali na nzambe akotaka na bus eza kaka po ya koluka mbongo te nga utaka na poto awa d'ailleurs nazokende da 2 semaines papa nga nakendaka pa pamba nasalaka awa je travaille j'ai un travail de CDI ici en France à Paris mbongo na nga naliaka yango na bana bitike mwasi na nga ayebi naliaka yango na bana bitike c'est-à-dire que il faut bafuta ndako na bango babelaka bakendaka classe il faut balata il faut bazala boye mwana tike en fait une grande partie eloko moko oyo nalingaki naloba mpe mwana tike eza bafoto balakisaka biso te na baréseaux sociaux bosunga mwana tike yango wana te normalement un orphelin quand il est dehors en dehors de l'orphelinat aza jeté abandonné sale mais quand il rentre dans une maison c'est-à-dire que dans l'orphelinat c'est sa maison il faut bazwa soin na ye mais le problème c'est que tant bazwa soin na ye bazwa ndenge nini nga na mataka na ba bus papa nga aza serviteur bateyanga o naza na mataka na ba bus po na yebi système so matina bus po te ba yebika ah oyo pe ayeka koluka mbongo na ye yango moni na bombaka moi quelque chose nanga avant que na matana bus na banda oteya na ko négocier na babenga bamba na ba receveur bon ngai bien que tenyo na lataka nga na Kinshasa po mona nga po yeba nga eza difficile hein? Pourquoi yuza mona poto naza mona poto mais na Kinshasa je ne suis pas comme ça peut-être na Latibwe mais na Kinshasa je ne suis pas comme ça je me mets à leur place c'est-à-dire quoi naza na mutu moko te il faut na leka ba yeba ke naza mona poto naza na besoin na ngote tant que la souffrance des enfants comme ça je viens de là je connais leur souffrance mon frère na yebi passe na bango nga lelo naza mona poto tisiko maison du cœur na futi na honte 420 €. Na obelisa bana yango nalingi na saluer mama na nga ba mama a le bon cœur ba papa a le bon cœur oyo basunga bana na mwa loso saki loso moko et ça la 3 jours 2 jours même parce que baza 30 c'est difficile de faire manger tout ce monde là et puis na orphelinat mobimba quartier mobimba ah orphelinat eza mwana poto po ba opesa bino pe ba don non azakane na poto nga kenda tie pas autorité papa naza na image po na oloba ngona naza ba image hein na ke pas autorité bougumès na ebisi ke tala orphelinat na nini na yo awa tala botala bisinga ah yo za na mbonge belo za na poto pesa nga 7000 ah bon na poto awa yo ba futa 7000 ata 5000 ata 4000 toyebani makambo to salaka c'est-à-dire que moi naomona ke bolamu eze pa ya bana bitike bolamu mais nzamba sunga alors tokomi na suka bato bazotala biso zana message moko oyo kopesa bandeko bazotala presque partout dans le monde. En tout cas nazana message yango eza nini bandeko nanga ngai kombo nanga Thierry babenga nga souvent papa Thierry président fondateur ya orphelinat les enfants du cœur orphelinat les enfants du cœur et botami na témoignage nanga moko bato ebele o bayebi orphelinat les enfants du cœur eza na avenue Munzana numéro 1 bus ndako wana tofutela kango na futela kango $420 eza komini na limité bano nyonso baza na kati ya orphelinat wana tozwa bango na balabala bana bazo violer bango bandeko nanga eza na STT eza na kati ya Kinshasa bazo violer bango naza na bango na kati ya les enfants du cœur mais en plus ndako yango bazo teka yango ndako wana bazoteka ngo babengi nga bayebisi nga papa Thierry bimisa bana nao préparer po tozoteka ndako na yebite na okena bana na wapi na bimisa bango libanda na sana bango nini na yebite tala bana baza ebele na ville ya Kinshasa na salaka nini oyo maquette oyo pona lobi mukolo nzamba kosunga ke to sombi terre
totonga au moins 250 enfants tolongolo bango na libanda. Mais le lot na 30 na ndako moko il y a 4 chambres, 5 chambres. Bozo futelango $420 eza ebele. Yango nazo senga na ndeko nyonso azo talanga. Parmi les faux, il y a toujours les vrais. Na yebi ke batu ba biza mingi na kosenga ka ba aide. Mais batu ba yebi les enfants du cœur ba yebi. Ba yebi papa chéri ba yebi. Je ne me permettrai jamais de prendre l'argent d'un enfant orphelin qui est destiné à un enfant orphelin. Jamais je le ferai. En tout cas, soko touti sami na message yako sunga biso to futa tabandak oyo yako sunga biso to sombata mabele yako sunga biso po bano bali akata tous les jours parce que bazonyo kwama. Est-ce que lobi lisusu na sala lokola ndeko wana akufi bana babimili sous libanda? À un moment donné, na koma ki na posa wana kenatika. Papa, eloko moko na bosani ko yebiso. Ezana ndeko moko awa, ta ona kendaka na liaka na bana na mabele. Yo? Ngai. Nazana ba image. Na vandaka na bana nga na mabele tozolia. Tolala. Ndeko moko awa, ayebisa nga lobi chero zana mwesi no na bana awa. Yo, ba petio na baza ba sorcier. Na bandolela. Alobela nga toujours bongo. Na uti Kishasa na ye na ebisi ndeko. Tango loba bongo ebite ke liwa topé sorcier azana besoin visa te po ya kuboma awa. Pourquoi ko loba bongo? Un jour ça peut arriver. Dieu me voit. Une semaine après, na A86, à sala accident koufi sur place. Atiki sikoba na na poto hein. On ne blague pas avec Dieu. Là, il y a un Dieu. Nabana bitike. Ce qui yo sungi mon étiqué. Réellement, il n'y a pas la raison que Nzambatika. Yango nazo senga bande konyoso. Ou bazana motema malamu. To sunga nga nazo kende da 2 semaines. Bazo bimisa bana. Parce que ndakwa na bateki. Na ebite place ni na okende na bango. Mais Nzamba sunga nga. Voilà. Message de l'équipe presque dans le monde entier. Talibiso pour Oezali chaîne à Mounene. Message de l'équipe aux États-Unis, aux Canada, aux Europe, aux Afrique. Tout pays Afrique à Mbongo, aux Ebélé. Aux va jouer, il y a pas d'amitié. Il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans. Aux ans, Bilamba, on a 4 ans, Kuba, on a balata l'issue, aux ans, besoin d'ango. Benga na numéro Oyo. Tokoya. Toko récupérer babiloko wana pour tout sunga bana baza bana oyo baza babotité tonga topesa grand merci na ya Willisionga ya mama Lydia Bangala atalaki biso topesi lisusu merci na Dadi Mabibi mokonza mombele na yebikeye ausade ya koli pona bana oyo papa amema yango vena biso JC Muswama visa gratuit yope bilamba bana ezana katanda ko esala kelo côté pesa biso to na besoin nango Wadol l'enfant mystère merci na place aux ali bande ko nyonso basala kana salon Damakesha na Villeneuve Saint-Georges bokangisa bilamba kutu bande ko Villeneuve Saint-Georges bino nyonso oyo atali émission à tout sami zo ba basket zo bilamba ya bana boya kotika ngo na salon Damakesha na koya ko récupérer yango oyo pesa na besoin ya mbongo atia mbongo poto pesa bande ko to sunga bana balia problème ya zalate papi le roi formula suka na kata Maroc mutema malamu place azali yope yakato sunga bana oyo wajeni kabasu conteneur ya bilamba botala ki biso presque partout na ba continent nyonso ya mokili biso to komina suka musana biso za ko lexa ba message boinde to lexi soki nzambe a touché mutema na yo ndeko keba mutuma wa okota na bosui na ete na sa mabele tout sunga bano ya ba orphelin bano ba ola libanda ndeko asu likanisi wana to pesi grand merci l'équipe technique nyonso ya solo la vérité bazaki na biso kumase mokonza batandu asalaki na biso to bosanité Vince David Kapala oyo azaki na réalisation équipe nyonso to pesi binombote alors so bozaki na biso ensemble bomi manga na bosala na ki sambela na zwa pi moi quelque chose na cha to sunga bana bitike to kutani mbala sima c'était David Mombele M6 Kosina Yuda merci mingi na Francis Yembe manager international mbala sima ciao ciao. C'est bon? Merci. Est-ce que l'équipe bien?